Ok, Donc, ok. Mbote ndeko, oza malamu? Naza malamu moke, boni yo pe kuna. Là, malamu pe. Bon, nous allons continuer en français hein, parce que tout le monde ne parle pas français parmi ceux qui vont nous suivre. Donc, bon, on fera bilingue, on fait français, puis on peut faire français, puis on fait lingala. Ah, tout ça, bon, faisons comme ça. Donc, bon, je ne sais pas si on peut encore, si ça vaut la peine de te présenter encore. Ah, Batnios, tout le monde te connaît. Vous avez Daniel Lam, vous avez Motangi Ayambo, donc tu es le professeur principal à l'IT Lingala. Vous avez fait Mokambi à l'IT Lingala Kinshasa, tu es aussi le responsable, donc le directeur de l'IT Lingala à Kinshasa. Donc, bon, on a Kondolisa Malekaki, donc je vais rappeler ce qui s'est passé. Ndeko Nabiso, Ndeko Kabuya, Azalaki na moto, na Makango, il était en moto avec sa copine. Bazeko Tambola na Butu, Butu, il y a Mokolo, il y a le Mingo, c'était la nuit du dimanche. Le dimanche, oui. La nuit du dimanche au lundi. Du dimanche au lundi. Donc, après, il y a eu un accident. Le Kamaye, tout année na moto mususu, donc il y a un accident, ils ont connu une autre moto. Siko ndeko na biso azaki na kati ya coma, donc il était dans le coma. Azaki ana bozan iboé, donc il avait perdu connaissance. Donc pendant wana to bandi ko kongola mbongo pona ko futa masengi pour abuka, donc nous avons commencé à cotiser de l'argent pour payer donc ce qu'il faut, les frais, etc. Siko boni ndeko on a biso ndeko Kabuya. Comment va Daniel Kabuya? Bien, d'abord merci pour vos prières et vos souhaits de rétablissement dans toute promptitude pour notre frère qui a été victime de ces malheureux accidents, et son état est stable d'après la dernière conversation que j'avais hier vers 20h avec le médecin. Et son état est stable, et si ça évolue ainsi, il pourra sortir du coma dans les heures qui suivent. Alors, vous savez, nous sommes dans un pays où le système de santé n'est pas comme ailleurs. Cela veut dire la prise en charge sur vous-même. Quand vous souffrez, tout, vous devez les payer en instant. Et dans les comas, là où il est, dans la salle de réanimation, nous payons au moins $100 par nuit. C'est $100 par nuit qu'on est censé payer. Alors, hormis les médicaments, hormis les produits, on doit lui administrer à chaque instant. Parce qu'il s'agit là des soins intensifs. C'est à tout moment qu'il faut acheter les produits. Le coût est vraiment, je dirais, trop pour nous. Mais c'est comme ça que nous sommes ici, nous présentons la situation à tous ceux qui seraient touchés, tous ceux qui ont un cœur, de pouvoir nous venir en aide. Parce qu'on ne sait pas encore combien de jours nous devions passer à la clinique. Même s'il sort du coma, il sera encore à l'observation dans la chirurgie parce qu'il a aussi une fracture dans le genou gauche. Alors, on devait d'abord voir son problème de ligaments et de rôtis, donc entre le genou et la partie supérieure et inférieure. Et c'est à ce niveau-là qu'il va consister la deuxième étape après qui est sorti du coma. Espérons qu'il va sortir bientôt. Alors, espérons. Tout ce qu'on nous demande, on nous demande vraiment d'avoir de l'argent pour essayer de sauver notre frère. Voilà un peu en résumé comment évolue la situation au niveau de la clinique où nous sommes internés depuis le lundi vers 1h du matin. Parce que l'accident il y est vers 0h, le temps que les gens l'acheminent jusqu'à la clinique. Donc c'est vers 1h du matin qu'il a été admis dans les établissements de cette clinique. Merci beaucoup à Matoni Mengi Ndeko Daniel. Bon,
Toi aussi, tu t'appelles Daniel. Hein? On a 3 Daniel édités. Oui. En fait, c'est Mondoyi. Voilà. Voilà. Toza penza na posa ya lisungi mpona kosunga ndeko na biso Daniel Kabuya epai ezali ezosenga mosolo mingi na butu se moko tozopesa mokama motango nkama na $, na butu se moko wana kolongola likambo etali bakisi, kolongola likambo etali makambo mosusu ya mike wana kaka ezali motango ya kofuta mpona butu moko na esika ya bolamusi to babengaka salle de réanimation. Bongo pe tolobaki nde tolobi na lopoto te soki makambo matamboli malamu kolandisa mandenge monganga alobaki na ngai lobi moleki, soki makambo matamboli ndenge aza kokende bangonga oyo ezali kolanda akoki kobima na esika ya bolamusi to salle ya réanimation. Soki abimi esika wana akokende na esika ya lopaso na salle ya chirurgie esika bakotala likambo aza nango na libolongo na ye tobengaka genou po akweyaki mpe na libolongo oye apasukaki na bosangisi ya ngambo ya likolo mpe ngambo ya se, donc dans le rotule comme je le disais, mpe mosisa oyo ya monene babengaka ligament ezwaki nkokoso nde esengeli bango bakolandela mpe yango. Yango toza mpenza kosenga na biso banso oyo tokoki kosunga ndeko na biso loboko na motema ata na mwa moke oyo oza na yango na mwa makoki okoki kokoka opesa biso osunga biso tokoka kozongisa ndeko na esika yango nde maloba oyo tosalaki mpona kopesa mpe matondi na baye bazosala yango baye baza kotinda mwa lomeya na bango ya moke topesi bino batondi mingi na oyo bozali kosala bongo tokozanga te koyebisa bino ndenge nyonso likambo ezali kolekela kino suka mpona ndeko na biso yango nde maloba tozalaki kutu ndenge toza wana. Merci d'avoir traduit ndeko Daniel. Kutu ndenge toza wana, j'en profite pour donc tous ceux qui ont déjà donné na refait ça matondi na baye basi bapesi. Donc matondi na Benita Simon, matondi na Liana Kan, matondi na Thierry Kala, matondi na Anonyme, matondi na Ashraf Brahim, matondi na Rachel Numbi, matondi na Audrey Cluzel, matondi na Anonyme Mossus. Merci à vous tous. Et merci d'avance aussi à tous ceux qui vont donner pour les prochains jours une formation sur vous. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Voilà. Esengeli na nga natangisa boye namoni natiki bino po ete naza na matangisi bandeko esengeli bakotana etelo mpo batanga. Je dois vous laisser parce que je dois enseigner. Il y a des étudiants qui attendent pour qu'ils puissent entrer dans la salle pour les cours. Et merci, bonne journée à tous. Tout le monde a une idée.